Merci Nabilo Batubozuli Bakou, na kolanda biso na ezui ya mokolo molelo na chaîne Nabino ya Libération Océan du Congo. Wapi pai oyo tochaka motono likolo na nzete po ete babenga yango I. Pati ko balanzi mbote na bino bipai biso ezami bino ba abonner na biso bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne Nabino ya Libération. Beaucoup à la cadécité, merci la belle pour votre la mission du début jusqu'à la fin. Tikanzambi alola apambola bilo. Bande ko balandi lelo penza to lobela makambo ya état de siège pe ba Amerika oyo baye ba Amerika ya sachet oyo baye penza na kati ya mboka la biso to yebele ko ni ba kosala te directement bazala est ya mboka la biso. Problème ni nezo le la République démocratique du Congo. Congo ezali poubelle, Congo ezali ekolo ya bato, Congo esalama na mibeko. Tope Congo ezali bobele ekolo oyo ezali na bato te siko biso ba congolais to uta wapi bande ko langai pambate ata kona kabine batoko ko yambo ya kokota ata ko na lopango na omoko poko banga ta muso kokuta papa na omotakata mususu mwana ata mususu pe bandeko kasi boni na kati ya Congo to ko yebate est-ce que ekolo wa biso Congo elaka ya biso to pe biso to liba paya ba pesa biso bongo siko ba kolomboka ba bandeko ya ko botolo biso bande kolanga ata ko bapiaka ata ko pe bazoka biloko ya bato boni biso moko to kolala pongi yango na to ye ezui esika oyo to lobaka sans crainte esika oyo to kala sonité siko to komaka ba Jean Baptiste ko belela pambate Jean Baptiste ay kolongola moto na hypocrisie place aloba yo ya lobi ezaki nde ye lokuta Jean Baptiste abaki kocha litono po ete bengama I bande ko na ngai ba Kongomani état de siège. Tokomeli yango wapi? Félix Tshilombo, état de siège. Ba Taliban, état de siège. Ekomi wapi bande konangai. Lelo ndenge na ko benga bino boye. Makile bana Congo esopani. Makile ba Kongomani esopani. Bande konanga motango ya kufe ko matakaka. Problème yango l'état de siège ya nini état de siège yango ekosila te bande ko nangai to kanga pe banzela te l'état de siège to ende kotonga l'état de siège to ende kokaba siko Félix longola état de siège longola couvre-feu tika koyoka sonyelo komoko ya mboka te ah oko boma batu pona nini ko la beta ba soldat oyo yango problème nini na moto o ba ya ko cha na moto ya mboka likamba ngo ezali nini ndoki ya boepe bilo bolingi to bela ka ete bandi kolanga omoni ndoki belela lokite mongo we kufa ndiko yanga Félix ande ndoki te couvre feu atina te ba libérer biso pour la brasserie po ete bateka ba bitango ya ndembo ekomi bino moko bomoni Messi na ebité soki na régime ba neloko yango visite Rwanda balati Rwanda la sima moko. Mais minéraux au Rwanda comme puissant bongo et outil pas inangana yo Rwanda bominga ina yo pour taper sa passage la Bill Gates à sa l'ordinateur Bill Gates a kenda kotangi sa ba Rwandais Bill Gates alonga ka États-Unis aketi Rwanda mission na eza ki nini akoti na mboka azwa minéraux ba peso yo fele bango ba industrialiser ba sala ba batterie électrique na sa na ngai na yo nde bakosala téléphone portable makila na ngai na yo nde sali téléphone portable bandeko na ngai na banzi kaka na chelaki bino yango pe na kozongisa bino yango mondela zoloba eloko ya kitoko ezali bobele ya ngai na yo kasi tala lelo bisika ngulube amemi biso bandeko balandi to bunda etumba to landa distraction ya ba parlementaire te tolanda distraction ya ba député te eloko ekosala ma ba député lelo po baboyi kopesa bango panga Kabila boy pola nini Kabila émission to koloba yango to vérifier yango to zwango nyonso ponga na lingaka na fignolé likambo tango na ko pesa bilo ta bofinga mais na sima nango ko kisama na boy ko za la presse te ba senza na za nango déjà une grande partie ndambo etika na kolakisa bino mission ya Kabila oyo azolinga kosala siko o boko mona ke Félix akoleka na kanda pour vous maltraiter encore ako maltraiter les sous parce que oye bimi kuna oye ko sala masiko laisse-moi vous dire bango balobi ba yepo ba son possession na bango ndeko langa bomoni silence à Roubero est-ce mikolo bilo boko mona Roubero na yebisa ka bino loko moko un jour to koyoka ke ba Roubero wala baki ba soldat bande ko langa eloko nini oye ko zanga ba Kongo mani pote to telema eloko nini ekozanga bakongomani po ete tosala makambo to kosala
Bandeko la biso o balingaka biso bana mbongo te. J'ai compris que bateau baza ba congolais, ba patriote na sosa ko aider Congo bana mbongo te. Pe likambo ezalaka boye na ko fengola bilote bandeko la. To kolela mais makoki. Ba o baza na makoki ba ko sunga biso te. Pe na bandele sukolo ba merci ne ba bengana kibino la ba bara bino ba kanga yango. Po bilo bolingo kela ba stade boteka bokanga ba ali bokanga bango ba so ba vaccin. Parce que beaucoup de gens ont la bongoté. C'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Bande ko la biso o bazana amour, na confiance, ba ko so ba problème. Mais to yebi ba problème bande ko ngala biso le kosila. Bande ko la ngata ko tokenda ka itumbeza ka bomo. Mais bon la chete bo lembate. Makambo ezala ka bongo so bo comme escalier asuka bo mona le ko makambo ko makasi. Soko ngoy belo ko la tala mo sita ko ma la zemi. Na sanza liboso eza ndenga azokende soka komika na sanza na ya kobota mwasa komaka étouffé akomi komona lokwa ke nyonso alexeki liboso eza komi komona taba sambela epo mwana bima alembi nde bitumba yango na tango ba komona makambo ezokomela biso boye ba ete to komi na ta libération nazo bisa batu nyonso te nazo bisa batu o biso la bango toza na kata ba difficulté mais to libérer Congo po batu musu na ero ba osepela bango. Mais mon délai ko benga la bino hein bo bimi bo sala feti bo li abakangi masanga bakangi biloko bakangi tout bakena o bo mona siko perte o ko soko zaki na mboka na omo soko zaki na mboka na omo to bundeli yango mboka comme une indépendance to zui économie ya mboka biso moko yo kasi bino ba osakala bino mayelo bino bozui ngana omona musala congolais osala poto me rendement eza malonga te mais soki ezalaki a créer une entreprise to bongisi mboka to bundeli yango to bengani Félix to bengani système occupation mboka la biso to zui indépendance spirituellement physiquement charnellement to bani ko konza mboka la biso biso moko ndeko na ngata bo créer une entreprise mais ba congolais ba vivre mboka eza la place pour animer les athées mboka eza la place ba industrie ezate mboka eza la place le côté pour tonga faut benga voisin pour tonga faut quatre pas voisin pour zo lumière il faut que le copain n'est pas voisin zongo inga lotili kezate parce que maya malonga ezate siko ngai na yo eloko ni tokoyo ko sala ngai nazo bande opération to ça no tournoi on a bandé mais nebi ke ko aboutir à quelque chose parce que ça appelle ya pepe ndeko na nganga nazo yebisa bino ete photo ça la révolutionnaire nzebo moko to banda ko yembe pa mobutu. Quand on a sali statistique en ouais et là on est natal ça va comme on partout la rosala mais bino bozoro déjà en avance botala hymne na biso début nango bokoyo ka nzembo wana o biso tant tozaki ba basket to bana ko yeba ba pleurer balobi na biso balobi ezaki nous jeunes pionniers d'Isaïre nous chantons dans les grémas nous sommes fiers d'être zaïroises et nous sommes fiers d'être militants et militants engagés dans la révolution. Donc, balobi na biso que militant on a fier na ezali pour ami engagé na révolution. Cela veut dire azali prêt pour na ko révolutionner pour na mboka na ye. Donc bazo pesa ye formation na ye ami ye bakende azali wana ami engagé pour la révolution. Quand tu es danger dans son pays, cela veut dire Yazawana pour se révolutionner. Tant que les Camerounais sont contre la Zaïre, il faut battre les mains. Pour être babundé la Zaïre. Donc, biso tozawana pour tous se révolutionner, na nyoso zo le la République démocratique du Congo. Parti na ngoya suka ay kiminganze ba ba dikola na banze boye ba na yembi ya obuto mo bimba yela ngala moto. Mais nayebi ke parti wala musu balobi la biso ekoya kaka pona yemba yango parce que ezo ki maloko ezo foto lo ba yango balobi la biso marchons la tête haute toujours prêt pour la révolution de balobi la biso to tambola moto ezala ka likolo mais na bit kaka moko ya koyiba te na bit kaka moko ya lokuta te na bit kaka moko ya kobote mais na bit moko pona révolution toujours prêt pour la révolution pe wana les devises ezali devise ya ba pionnier le tango yoza pionnier tango yoza mobundeli ya Congo tango yoza résistant yo tango yoza révolutionnaire il faut oyeba ete il faut motuna otambola ka yango likolo toujours prêt
pour la révolution. Pe vise na yo ne loko na kotambo na mikolo yo. Na bisika ya bande konanga. Na o lakisa bango pourquoi nous sommes des révolutionnaires. Et on a bandé déjà awa. Tous les révolutionnaires, pourquoi? Parce que notre pays est occupé. Alors, Namboka où est occupé, bah qu'il y a ma ponamité. Namboka où est occupé, il faut former des révolutionnaires. Où est bah kotambo la tête haute. Devise la bango c'est co-révolutionner pour Namboka la biso. Il faut révolution congolaise et côte à Namboka la biso pour tous soit indépendance. Pour minérer et zonge la biso. Pour tout eba comment qu'on la musala biso que ba IGF va maltraiter biso boité la couteau avec la vitesse à Okanga. OK, ya zali collabo. OK, ya zali etinde occupant. On ne peut pas accepter biloko bo. C'est quoi il faut Namboka la ba révolutionnaire bazal. C'est quoi pour te former ba révolutionnaire, tout la ki sabango ndenge nini ba salela eza ko senga biso ba thématique. Ezo senga na bana wana accélération. Ezo senga biso moyen. Parce que tango bakoya, il faut esika za. Nazo esika. Na éviter kabuya l'homme puissant jour ba kende ko filmer peut-être nzamba limite esika ngoto la kisango. Parce que ba kende ko zo image mais to tchon na TV image les zo bimate. Et là en tout cas à des reprises image et beau. Cela veut dire je comprends c'est le langage de Dieu. À limiter place à la bataille. Mettons en la place. Mais pourquoi na ngai to la kisango bino? Parce que place sur les autres 5 fois, tout ça là est misala. Tout bon misala, vous allez ndeko moko apesa ki biswa. Place wana ezali. Si koyo eza ko sala biso passe. Po buka mona buka kukila. Et c'est ngela bomo na yango po mutu boko to sala opération. To somba tol, to somba ni po to bongisa yango. C'est ko bana na biso wana il faut to tangisa ka bango. Pourquoi zo comme révolutionnaire? Il faut yeba. Mais na courte dirait po basa nini, ba beta to revendiquer ba droit. Ça nous demande des moyens. On se demande que repli. Et là, vous avez ça. Ndeko langa na malo, bi mo c'est $50. Sur la $50, ba ko ya lobby c'est ba 5. $50 ici. Lobby est au luka 5 parce que to kabola bango. To lingi te ba yeba la pour l'infiltration. Ata posa maman mo tata mo to kabola bino. C'est quand on compte ça bango, on mondele wana lobana nga pourquoi tu es révolutionnaire? J'ai compris. Qu'il faut battre, il faut comprendre, on a se révolutionner pourquoi. Mais nous les Congolais, est-ce que Penza, tout ça comme révolutionnaire dans le Boko? Est-ce que nous voulons la révolution congolaise? Est-ce que tout ça dans pour ça? Si tout ça dans pour ça, tu l'existe. Il faut pas n'avoir la mouka, il faut pas y aller, il faut y aller dans sa cause, ça Félix. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qui m'a posé en 2018. Martin Fayou m'a dit, président Eli, mais maintenant, il y a Sombi Bokonzi. Voilà l'alliance de Bango. Tala le loso qui est autant à Malamouté. Tala le loso qui va parler de Foutamate. Tala le loso qui est système comme Ebilo Namboka. Tala le loso qui est Boébi Milikité, Boébi Tité. Alors, Biloko est la possession de Bilo. Pour bon ça la macasse, il faut que les tous se révolutionnaient. Tant que tu as Bimananzela Bobangate parce que bon que le reçoit, Mbongo Oyabino Bokobikela. Moi, na wana azu idéologie. Ayabike, n'a pas la Félix. Parce qu'il y a des causes à malheur. Na ko sepela na été parce que ye fa longola misunanga moi na bo kotise l'esprit à révolution a tomboli mutu yango bo mona ki malgré tout ça la hymne ba kolon mais mutu a komaki yango il a pensé si ko ba on ba na bitene na tira ki mo mona balobi debout congolais dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés et pour le bon prénom le plus bel élan. Cela veut dire que pour nous, la révolutionnaire, pour nous, les Tumboko, ça moutou la CP. On bête, ok? La sœur Kolukani. La sœur Batami, Ibo, Bakolukani, le roi loco. Maladie peut commencer à boire, qu'il y a le loco, tu recoufes. Mais c'est qu'on peut tout revendiquer ma droit. Pour tout se révolutionner, et c'est que tout la vie soit à tous les 500 spirituels font wama. Tango yoko, tango la. Oko yeba, et loko moko la moko kosala. C'est ça, où ils ont s'engabiso. Moutou est à courbé. Toko sala eh bango pe balembisi biso tango ko loba boko taona miso po ebike maloba ko lobeza ya mabe moto lo kuta ta ka moto la miso te yango bomoni problème to sala ngolo la Congo bande ko langa mboka danger ko emoke waya mbabanya ko bera danger mais danger ko emoke ba américain ba yeko sa nini ba américain bazo tonga la Congo ko sakala te. Pas français, n'en parlons plus. Pas d'entreprise na biso. Minéré na biso nyo ça sous contrôle na bango. Atapo la camisa sur la cette époque le côté loko wa le côté loko kisi bato ba ko bloka pe bazulu. Et sengeli to dressé.
naza roi biso pesa bongo nyonso wana eza biti nini poto ke de quoi racher oya biso ba botoli oya biso ekangami na maboko ba paya balingi kotika te baoki lotela biloko na biso esengeli ngai na yo tozala ba révolutionnaire alors po oye biloko le koto na kati ya makile esengeli batangisa yango yango mona océan du Congo tozali kokende kotambola molobeli wa bino po ete toya to révolutionner tosala révolution congolaise pona nini tobima na boumbo ndikolanga nous avons que piste moko ya solution c'est la révolution soulèvement article 64 article 63 parce que ngai na yo bitumbo tozobundeza malamu vous croyez que makambo oyo ba américain ba ekosala ba koyebisa yo. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Est-ce que c'est un bon collaborateur? Ok. Parce que Félix est là, il Kosengaka ba OPCT. Ba yebi ke o bololé, o tozo martelé, o tozo lié biloko Congo. O yo nzela na inde moto na moto zo toko na ye. Alors ba yebi ke to sala yango na lombango to silisa po tango ba ko ya, ba ko kalisu ko boto la te. Mais lokuta eza mabele na ngai fona boto la ya. Ndenge na lobaka boy, eza pona zo mabele na ngai. Personne na okena ko. Bozo yango te. Po kala te minéré mi balé zo bima lisusu. On ne peut pas pratique la montée. Alors, voilà ne me ko boma bino. Pour minéré oyo ko bima lelo on zamba le bébé misango la Congo. Ya moi ko boma bino po ko sala fololo o ko landa bolia le ko la miel pe ko kufi. Parce que boko ko nyoko la congolais boité. Boko ko sakana mukolo biloko boité. Azo vivre te bande ko nga na leke na enseignement mais na yebi désolation. Ce côté de bana ba otanga nzambe nga ba mama 200 300 500 na yebite bana ba ko mata ba kelasi motu vide. Professeur na bilanga maman c'est quoi vouloir bisoter. Tozo ke loko te mboditi lelo affaire a mbodi Félix olobaki oye na ko pesa ta na ko bakisa ta mais yo ti lelo mata me vimbi yo nyoso ye minene kasi congolais afiotami. Président yo konda po yo za na charge yo zo ya munene. Si qu'on peuple, mbodi ozo futa te. Bato basala ki examen d'état, tiki no lelo bazo réclamer bambongo na bango. Lelo nazo yebisa bino ke na mituka ba oba opusa ngo bana mura. Ba grand car na bino ba esprit de vie, ba transco. Bana mura bato baza ko pusa. Ba travailleur ba boya ba yebisa loko boya ko memater lelongo ba tchemo na mura. Donc o bo boni ba tcheli biso na ba soldat. Botala nde ba komo sala biso. Pour la nini? Donc la transforme yo sala débat ezate. Attention le bato bomata ba transport bato ba opusa ba biso wana eza ba soldat bana mura bokeba na ba receveur na bango batemi na porte tango yo kokende ko solo la te po ba okanga yo opération Félix asali yango atala ba taxi attention surtout biso bato to sala combat ba ko tia pe ba chauffeur mura o mati bo beta ka lisolo bo bosa lokei na beti mbela na bato boye bakite boye ba yete ba esprit de vie bozo kota. Boye ba ete ba transforme aux kota eza ba jonte ba jamba boy po ba futa ba mote ba che bana ya mura batu ba opusa wana alors bokeba la kobeta masolo na nzela bokeba bozo mata transport comme bokanga minoko la bino eza ba chauffeur naturel que ce sont des soldats alors bokeba botala siko mboka ndenge ni ba ko ba no bomaka biso botala eloko ndoki ya Congo ekosela biso yango mbela na ngana ekobeta ko bani tout Congomani prépare-toi en conséquence partout où tu es mboka o ezayo mboka o ezali ko appartenir na yo ata bokende na bino libota na bino bobimba moko tazalaka mais ndeko nanga Congo batumba soki bakunda motonu na yo donc mabenyo so kosama na Congo bala ko toucher yo au Sutuki, passeport congolaise. Est-ce que nationalité? Dès qu'on a un avantage, ndenge moko te na ba congolais. Ba ko bengo ka nègre. Ba ko bengo ka macaque. Wala français bazo pour ba faire la kabisa. Mais ngai na yo to soutenir révolution o ezoya. Ba ne faut pas se révolutionner. Il faut mitou na bango etelema. Poto tonga Congo ya sika. Nous avons besoin qu'il pleuve ou qu'il neige que Congo est ton Sika. Tout longo la Congo ya kala o eza sous malédiction. Tout longo la Congo ya excuse. Tout longo la Congo ya kala. Oyo ba vandeli yango na occupation. Néocolonialisme. Tout
bolongola biloko nyonso ya mabe. Le pays est occupé. La République démocratique du Congo est occupée. Alors, le Colamboko est en occupation. Ndekonanga, il faut révolution congolaise. Pour être en auto forme à solo, pour être en babanga biso, pour être en auto zongisa dignité na biso et toyemba zaïroi dans la paix retrouvée. En avant, fier et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais. Poto yemba biloko bia bongo et sengeli révolution. Alors la révolution, ils ont senga biso beaucoup de sacrifices. Olinga, tu vas te sacrifier parce qu'ils ont makila na yo, ils ont mboka na yo. Nozo ke ko bimisengo, bisika oya bato mabe. Ndeko na nga toko kufa, toko bunda, ba oba ko tika la ba ko kunda bibembela biso. Mota kosa yote makile tangate ez évangile ya lokuta père simplement satanique. Mais tanga conquête ya Josué. Josué abomina moto, abomina maille, abomina ba flèche, abomina biloko tout. Alors bisope ba congolais pratique yangola pour la libération. On fait la conquête de la République démocratique du Congo. C'est la guerre de la République démocratique du Congo. Pour les Américains, ils ont sa frontière. Pour les Français, ils ont Belge. Avant il faut Congolais. Rien ne va. La politique ne marche même pas. C'est quand on commune attend la révolution. La révolution. Révolution nous pour la paix. La République démocratique du Congo. Et ça, la sentiment que les Congolais font bima la boum. Baza le sentiment que les Congolais sont libres. Mais on ne libère pas un peu. Bako libérer yote po bango bazo bénéficier na mutu na yo. Soki yo moko bimite yango moni nzamba lobaki ce sont les violents qui héritera leur royaume des cieux. Parce que soko za violenté oko zo royaume ndengeni. Parce que bo ba sepela kalango te, mabeba linga kayango te, bo soto eza bondoki. Boni nga Congo mani na bika na kati bo soto pena loba gloire à Dieu. Té, notre Dieu est propre. Il est 3 fois saint. Alors sainteté linga ka sotote. Nzambe nini obiso toza ko adorer. Yango na base papa na ote bisa bino. Boza ko gumba mela ba obo yebite ba komisi bino bato na soloka. Po yo ndima monyokoli obange tumba. Nzambe na biso aboma ba Égyptien. Aboma Sodome na Gomorre. Biso pe banguna ekolo wa biso. Nous avons le droit pour boma bango. Bato ba bomi bande ko na biso mbana na bango za bakufa. Lelo Rwanda bakomi kolobela yango tombiti o bato bazanga mboka bato bazanga bavanda kanela kati ya bakoline lelo oyo bango bazwi mpifo mesi alati bango olia lata bakolo biloko. Je suis jalouse ya komona ke ngana za ko enrichir bato moko ngamoko la ozonga sima ngana biloko ebele boye ngaba finga ngaba ba congolais de merde. Non, congolais na minéral azolesa bato tout pétrole nanga carburant, mazout, sous-sol, les mailles, biloko tout. Na kole sa batu pe balobela ngana je suis merde. Non, ça ne peut pas se faire. Na ande la sopisi. Ndekolanga, la révolution est devant toi. Ne recule pas. Fais face à la révolution haute. Pour tous à la réellement libre. Pongai na yo, tobika malam. Que Dieu vous bénisse. Merci à Kabouya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele, El Campo de Nemajamé. Merci à Pape Joy, directeur de recherche stratégique. Et pourquoi pas, sans mon compte, Parabénisso Mabisso. Ingete la banane volosi. Merci à Mamour d'Angola, à Mokiteno Florence, à Matolomido. Honorable Pascal Pembele. Merci Penza la bande de Cognos, au Bouti Poto Boye, Bobi Maman, c'est à Toyoto Kutanayo. Vraiment que Dieu vous bénisse. Toko Kutana Bino, Nangonga, Oyo, Eko Singela. Nazobo Yateka Stoko Kutana. Merci encore une fois beaucoup, la Jean-Marie, n'a pas dit de choses. Papa Jimmy Bukele, vraiment, ta bonalité. Talaka Nzambe, Mokayebi. Vraiment, Nzambe, Apambola. Pasteur Didier Lompinga, Apambola, la gloire de l'éternel Mobimba, Apambola JKM, Apambola Maman Célestine, Maman Vava, Jolie qui est dit, Apambola Maman Sidonie, Chantal Tambila, Apambola Maman Béatrice Lokwa, Apambola Bakoko Lumumba, Bala Lumumba, Apambola Bana et Patriage Nyonso, Apambola Bana et Papa Okito, Polo, Pinzalando, Peka Savubu, Apambola et Patriage Nyonso, Barosa Tangi Bakombote, Apambola Bakongomani, Otoza Komilé pour la révolution, Ingeta la Bana Foulos. Dieu est devant nous. La révolution congolaise est devant nous. Il ne faut plus reculer, aller en avant pour libérer notre pays. Parce que Mboka la Monsieur Kangami na Mignolo, Bando qui Mignolo Batobabe et Félix Okopaka Tambao. Nande la lobité.
bozela kaka po tokokutana monoko eza ya ngai nakolamba biloko kitoko oyo lobi nakopesa bino po ete yango esepelisa mitema na bino kozala presse te mpo kolia biloko ya mabe fanda kaka na chaîne ya libération okosepelaka mpe okoloba nzambe aza na bomoi undiana na ngai napesi yo mbote mbana na États-Unis d'Amérique équipe epola te bino tout nalobi debout dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés marchons la tête haute pour la révolution c'est notre devise bye.